Mission autant ba combo ya ba ancien tout ba yebi yo pene ozalaka baby ta bon yo baby ta bon yo baby o bien yo bipolaire baby o bien baby o bien ya yo pena baby ta bon yo wana baby o bien be mtola ndo azade baby o bien moko sangana nini yo baby ta bango yo ndo ozalaka donc dabungu azate ozala bongo bandeko oza mwasa gingombe ozala bongo mwasa gingombe tazo répondre ya Gabi ce n'est pas bien nga banda na ya théâtre na bandi théâtre na premier gradua ni na bandi théâtre oh à l'époque na groupe V12 toi là ndenge na biso moto to me comportera biso bana V12 toyebi kofinga mutu te toyebi komanke mutu respecté pe vi ya boye tozala nango te tokoli na biso bongo te. Moi je me rappelle à l'époque au petit tournage donc sur un tournage et Sili, aucun arrêt de bus, besoin de transport. Quand on commence à déjà président V12, à Bengue déjà pas parents na yo. Ouaka maman, merde, président so bengangai, c'est au commis. Non, on est que non, sur un tournage et Sili, ok, bah c'est là vous soutez pas. Le président a bien maman bino, a bien ma parents. Théâtre lelo et beba. Tokola bongo. Au quand on va monter président suspendre yo. Pour ça l'émission t'es au clasher mon président bengana yo. Biso kola bongo na groupe V12. Tokola na biso bongo. Donc vous comprendre. Donc on mikolo toi na éducation wana alors to si podara te sikoyo ba mikolo moko o ba yaka na ben politesse ko manquer ba tout respect non moi si moto vanda amona muninga moko mwasi o azana mabele oyo amemaka zemi o abotaka a indexer mobile nae en tout cas na éviter moi sango nani eliko na ngo sango pe donc collègue. Non, on a un moussala, on manque un bal nangai. Non, manque au thé, mais non, recadre yo. Tu vois? Non, manque tes mains, non, recadre yo. Je répète, bah, c'est tout, autant que combo, oh, moi, ça kinganzi. Bango, va le roi ngate. Bango, va comédienne, bango, va actrice, ngana actrice. Mutoyo a indexé mobile nanga à plusieurs reprises, c'est une actrice. C'est une actrice. Donc, je dois y remettre avis nanga. Soit écoute bandeko yo. Bala relation kutu morotina yana bisoana, ba koti marambango. Bo siko nga. Nga o naza oh là là. Bon si ko nga onaza madame nga onaza mokuwa ya mikuwa na ye. En plus je suis dans la boîte. Je dois ma fan nanga je dois et à la batumsu na mokili oyo bayebi silence te na page nanga Facebook na posta que là au moins benga bi que non il y a certains degrés d'imbécilité qui ne comprend pas le langage du silence ensemble otala y la boule neke o monate donc
Elle n'est pas assez intelligente pour comprendre que silence oyo la kisi qui a sepelité. Ye wana ye bien oti. Donc tu le bagana eh tika. Ndabi eh romo nanga. Et aba jara ba siya na biso wana. Mais on a pas parce que hier on changé n'a été. Il a changé parce que la âge on a changé sous. On changé donc pas si ka yango wana. Mama tsa tunde nino. Je sais. Yo matsa. Nasa nino. Eh, na mone Barcelona. OK. Entre je réponds. Na la bonne alors mo boy. Batu bobi que non, na combien français ma B. Na combien français ma BT. Français on a combien ma BT. Na combien que je suis artiste, je suis intellectuel, je suis mariée, je suis légalement mariée. Et là concerné donc comme le concerné à la qui mobali il fallait natiaka na masculin je suis intellectuel et ça y est bolo ba subongote bolo ba subongote Nazareth donc c'est un peu ça tout ça ndeni donc bandeko oleki na émission un comédien oleki na émission muto abengi wana apozo na yo bandeko munga merdi c'est dans l'émission ce qu'il faut dans le c'est dans le bon c'est dans le bien en tout cas c'est dans le bien lobela munga ma bete ngane na zabu siko ndeti ser na biso wana kande boloba ana succès a boye aza boye oui comme ana succès aza yemoko belé na kati na ye donc alors ça même 5 émissions alors baka makam na yemoko sans pour autant citer les noms de qui que ce soit pour y aza star mais quand nini bakomba baninga non c'est pas bien yamoni ngomba lobi que non comme il peut en réalité la dame a changé na ajoana c'est déjà ada irrécupérable ninga zawana mais asala maamne mais na biso sikonde te akene ko sala ailleurs biso to bona so ba problème to bona biso to na 2 ans mariage toi na bana biso en plus pe dingo madame na mukieke ye donc to bona biso ba problème ye ana e grand prêtre mère ana ba succès na ye ana nyoso ana mbongo to nzimi mais to bona biso nde na kombo na biso atika na biso to bona biso ba problème to boyo lobi to boy to bona biso to bona biso yo mesana marum na yo wana biso to bona biso to bona biso e koma o e kibeka o bona sona na gingombi to bona biso mama to boy pour donc fin de l'année ba comédien donc fin de l'année bande konanga makambo botala on a mis sa hostilité to fonga ba porte de pardon problème azawana sa bandi to bona biso mama to bona biso to boy na iptini basala to bona biso Salut. Allô, salut.
Boni, ma star préférée. Eh, yo poko mi oloba. Eh, yo boite. Ya. Ngana komo loba. Maman, nandenga mabete, tu vois, quand il y a un problème de foi, il faut qu'on loba. Mabende ko finga, omoni. Mabende ko ya ko finga. Mais s'il s'agit en fait ça conseil ou bien on regarder certaines choses, faut qu'il toujours que ça là, on a mabete ya. Ya ba tumso atolo to che baba fait changer na ngwe lokote. Changer na ngwe lokote machine. Faut différencier ça la omoni mutumso azana eka bonga azana ebula mutumso pe watali bwe non aza marié. Différencier ça la kandeni ba ba ke non moi je suis aza responsable aza marié moi je suis azana ebula. Par rapport au comportement mais c'est pas aussi poli. Il y a relobela mutu ataza moi mobali donc aza déjà marié aza déjà responsable père de famille ne ba otala bana ne ba otala c'est pas bon c'est pas bon mais batumsu baza bon ba raté après nzambe batumsu baza bon na ba rabi ko accuser mutu ndeti ba Congo ngo parce que moi je suis en Afrique du Sud ba Congo ngo pesaka ba mboka moka mystique net na Afrique du Sud bozo accuser ngelo ko ngala salité au fin na 8 ans de pénalité ata 8 ans ezala 4 mais donc fongo le caisse donc na parquet ba kangio ce qu'on a Congo comme mbongo la ranger ba bimission mais ici c'est pas ça ozala mbongo za mbongo té dès que tu as tort pour subir mais au pays eza bongo té Kinshasa so mtana mbongo aza privilège. Maman, au bon des années, n'est-ce pas merci. Na monté malanga. Na couple ngombe boy. Nga la show. Na sans show, na mon congo mais la sans show. En fait, c'est un homme doux. Qui c'est un homme doux vraiment. Tu vas les cas pour langa. Bango tourner bazande héros, bana farké. Mais sikoyo nakomi sous autorité mutu ngombo walinganiki omoni c'est ça pour la bali déjà ne bazala bala mingi ya YouTube wala baobikaka mpona mobali nanga olingane te ndesi na motema na nga na baesprit na nga alingaka buzoba te ndesi nakangisi bango nyonso mais osala kobonyo komi sous autorité mutu mamosusu osala yango eza te. Exactly, yeah. Na bandela ndio manaka mbona ke msala obi mwana gingomba komi oloba ekuta loba kana ete yango YouTube ko lobsala bababa ça kamwe abi yango TikTok ko lobsala bababa vraiment mais sinon c'est pas bien. Oui, c'est pas gentil. Pas vraiment vous acquittez les gens de la ligne, donc ça va pas. Nous kaka. Nous avons la Kinshasa, c'est la kaka. Mutaro loba sans pendant que sir ne lo kwa zo loba. Est-ce que ça va même à parler comme ça? Quand vous faites un saut, tout n'y a pas mis oh na yo kaki. Oh. Dans les camps yo kaki non lobi kaka aussi tout le monde boy. Oh na yo kaki na kaka ya. C'est une réputation. Et une réputation à Congolais, donc, mais na Congo, donc, mentalité, on peut monter dans la mentalité, mais on faut bien au Libanda. Mentalité Congo, ezaka mentalité mo toza penza ba zoba maman je vous jure. Mutu elo etala ka ezelo mufusu mais identité à mutu, réputation à mutu etala à mutu te. Réputation ça coûte cher hein. Réputation à mutu. Zara na bomba mais bomba réputation. Éducation à mutu. Eza éducation, eza pour la Congo te parce que et avec musu bana poto kuna poto ba senzi. Ne ba finga ba tena ba fille ba finga ba na internet boye ba na bino te o mo na te mais o finga yo o ba so comme tu banda ana kote donc eza éducation à mutu pone nga za boye na ki jamais ko vanda na critiquer mutu na ki jamais na ko sala ngoto eza éducation. Oh moni oh si parents au point là ngo changer na ngo pété
Donc c'est ça. Et là, tu vas comprendre que maman, ils ont dit, déjà messane na buzoba, mais mutu musu akoka buzoba te. Mutu musu alinga ba lobe kombo na ete, mutu musu alinga za na émission ta so batuni ko tanga no pe kombo na ete, loba no kana éviter. Otiki na ngoka. Mais batu musu ba batu déjà messane na buzoba, o finga ye, o sala e boetali na ngoyete, mais mutu musu alinga na ete. A battre la réputation na ye, alinga na buzoba te. Est-ce que lo Congo la comprendre te, Congo la sanisa nyonso. Azu koma mu ana facilité tanga kombo mutu. Ozape na facilité obetali solo a mutu. Ndio musu na tala na YouTube otala. Mutu azobetali solo kwa basakana na ye. Beta musu boye bani kala kimukolo. A beta na ma solo ba ndio sa. Oye manipete. Amona betali solo kwa ye bio. Ata yo moko. Eza malamu te, papa gi aza mukolo, aza responsable, aza père de famille. Aza na mwasi na na belle famille na ye, batala na pe ba théâtre, ba otala pe makambo. Eza réputation na ye. Hein, c'est pas gentil. Merci maman. Merci mamie, bisous. OK, bisous. Bonjour mère. Bonjour papa. 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Non, il y a 2 minutes, hein. Là, qui peut papa, il y a 2 minutes. C'est là, il y a. Oui, bonjour papa, bonsoir. Ah, Nzambe, papa, il y a. Bonjour. En fait, là, Mati, on a solo no moi mutie. Et t'as gagné qu'on a eu. Yeah. Tu vois, premièrement, pour nanga, déjà yo ko sala live, pour nanga répondre collègue ya mobali na yo, eza ko kitisa mobali na yo, eza ko fingisa pe couple na bino. Pour moi, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Samba moko. Aza collègue nanga te. Toi ba collègue sur 3. Après on va nanga te. Avec collègue nanga. De continuer. OK. Bon, pour nanga déjà koya ko sala live. OK. Bon, pour nanga. Oui. Moi appelle-moi maintenant ça va écho. Ouais. La lingana lo baboy. Déjà koya on sala live pour nous répondre collègue na yo ndengo lobi. Collègue na bino ndeo lobi. Eza ko kitisa bino. Déjà bateau ba bali déjà koya on sala ba live ya ba droit de réponse boy et puis na couple. Il fallait pour prendre le silence et après qu'on nous na privé pour solo na privé. So moi que na privé aussi mbaté ko solo na ye aussi mbaté bo luki ba mikolo mo bateau ba bo fan sa bino bo solo na ye ko bo luka kine koye na bateau baza ko finga boye ezo dîner bino en fait. Ils a propre te pour nanga na éviter ils a juste conseil mkie na pesa yo. Ah OK, merci beaucoup. Bato on va éviter na bandira na moi mukie. Nathalie là a voulu répondre ndeko wana te. Live na nga eza pour na conseil. Eza pour na conseil bandeko ba kota ka mama tu bi côté la. Maman ko yo parce que ndeko na ça moi si bon à côté maman etala ki était. Ndeko mi boy. Na bandeko musu ba côté la makambo yo. Bandeko ba côté côté makambo na ba émission na ba nini. Ce n'est pas bien. Likambo est tanti ko kotango te. Likambo est tanti ko kotango te. S'occuper de tes affaires, c'est tout. On les habite sur la live nangai. Je réponds personne. Il y a déjà dans la concert de il y a na TikTok, il y a partout. Attends ba nombre, il y a bateau tout ça ma bé. C'est un conseil to pesa qui est. Bandero nanga wana bocho yoka bino moko mwasi ya Gingombe ndenge alobi pona makambu oyo euti koleka na internet euti koleka te me makambu oyo tozo yoka ngana bino makambu oyo eza koleka. Alors to bomaka moto en tout cas to boma moto pona makambu po ndenge to yoka boye kande mwasi ya Gingombe alobi to kende fin de l'année. Alors ba makambu oyo bandaka kandenge banzi boye lobi boyoka o ai.
alors toboyi toza na posa te ke oyo toyoka matanga oyo toyoka likambo moko ebimaki tolingi yango te yango wana tosengi ka kimia tosengi kimia en tout cas ya Gabi kimia mwasa Gingombe pe mama na biso na mobali na yo kimia ezala na bino donc kimia ezala na bino nzambe penza ataka kimia po mawa plein makambo ndenge ezokende affaire Belvina sila bandeko eko maka nzamba kita po likambo esila merci mingi na batu nyonso o bolanda Irsi Botelo TV vraiment merci na bino batu nyonso o bolanda biso en tout cas merci na bino nzamba lola abatela bino pe apambola bino ba o bolingaka Irsi Botelo TV vraiment merci na bino bandeko nanga soki zamba anwa liboso otombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi to bosa na ba j'aime te moi conseil ndeko nanga moi conseil pona Gingombe na moi sinaye moi conseil pona ya Gabi et o sala malamu mingi bisous bye.